Pour na pasteur oyo Denis Lessi. Et puis nous avons le bango très clair mon frère. Et puis il faut te placer oyo. Faut que le bango c'est moi Malara Diabo le mystérieux. Nous allons faire voir les réalités. Yo zo sala makambo boko, zo sala makambo lelo et puis ozo telema, ozo lobake yo après makambo ça nini ozo lo nini oko sala. So on dit pouvoir te. J'ai même ma main coupée. Totelema na ye stade wana ya telemi sabandi minaye, ngape na telemi sabandi mi ope bazala yanga kata secte. Total soka retourne sango. C'est pratiquement impossible mon frère. Boye baki totika ko saka na pouvoir bokoko. Tous les pasteurs wana, ils ont un pasteur moko tasambela kanzambe normalement. Ils ont 99% de pasteurs. Il n'y a qu'un seul pour ça de pasteurs de Basambela Ganzambe. Ayebe loko ko confesser pour jusque là na confesser te. Pour makambo ne sozo lukasa la wana. Na confesser te ou bien na confesser te. Na confesser te. Et puis na confesser te. Ah oui. Petit siko pe na confesser te. Et loko na zo lo bango ezali clair. Alingi atala émission ya kambangu. Info plus. Info plus. Info plus. Aïe, 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus Pona mona, bansango, ya musique, ya culture PA, ma cambonien César Kao, info plus tala pe mona, info plus. Venez là-bas, très chers internautes, il y a Info Plus. Merci, Naba abonné fidèle Nabiso. N'est-ce pas Sabino Kebo Messananga, Inga Bino Mustafa Malembe. Tout ça, comme ça, les rapports na ba information. Yango ça la Kebiso to pousse na etandi donc na ba nyoso ba mesana kolanda biso excusez. Na ko banda beauté sans qu'en remercier ba oyanga bazala kawana vraiment pour na ko sunga malgré le confinement, le Covid-19, baza wana bazo sunga biso hermo to bungaki mais to zongi vraiment na masolo mon papa, mon cordon, mon 2G Lukman Moudingumba, mon vieux Babimboli agence Badem Oversi aux araso to zubilo ko na yo to komisa na porta ndako na yo il y a conseil général qui badi Masananga Trésor Boulankai Emmanuel Moussafou merci vraiment Masanangai Ravel Boyenga Masanangai Y243 Yannick Makoko les grands couturiers Kalatende na FCBino ke boko zo émission na ye lelo to kobeta masolo nande komoko ba to ebele ba yebi nani wazana plateau na biso ndeko Malara Diabo oyo bato ebele bayebi ba mise bayemba ba mise babwakaka deuxième fois na leka na info plus to kobeta ne lelo masolo bato bayebi engombi oyo andimi ke toliaki koto oyo koto kuna boye donc bo comprendre déjà mais yango na kopesa ye mbote Malara Diabo mbote papa journaliste bonne santé malamu papa santé malamu ba nyoso ba kolanda yo lelo so na info plus avant to banana na vifi ya actualité na biso moi mikolebele o koki kolobana bango nini. Oui, Malara Diabo azali tant que descendant pouvoir coutumier, tant que prince coutumier, tant qu'un Komo Yakatemboka et puis tant qu'un ambassadeur universel pour la paix, un président de la fondation Foma Malara Diabo et puis tant que Moko oyo salaka ba guérison ya PPC ba solution ebele na bato pe tant que Moko ya cher et tant que mala na kata makambo. Moi synthèse ya moké na kokosala yango na papa journaliste. Malara Diabo étant que Congolais, avant tout, Kozala Mala, chef coutumier pour zapper Congolais, Mboka Zotambola Ndengenini. Oui, et loko yango mboka yango tozomona ezali mbilinga puisque lelo mboka ezoko tambola vraiment malamu te, kotambola malamu te par rapport ya ba pasteur. Par rapport à pasteur pour nini pour bangonde lelo bazolinga bazala ko chapeauter makambo nyonso babosani bokoko babosani pouvoir ou sengeleza liboso de yango moni bozo bambo kezo tambola malamu te lelo il y a des jeunes bazo souffrir il y a des jeunes bazana kata difficulté il y a des kuluna ba côté belé mais chance année que biso lelo na kata fondation pe ngai nazana ngomoko nazoko meka ko bunda muke pona kotalisa ndenge nini ba mboka et puis bana na biso ba ko tambola na kata mboka mais mboka kezo tambola malamu te pour pas ezali na kata mboka.
Mboka zotamola malamu te pas ezali na mboka mboka zotamola malamu te po ba pasteur bangonde bazobosana pouvoir ancestral ndenge tolobaka. Pourquoi mala raja basataka mingi kaka na ba pasteur? Problème nini mala zalaka na ona ba pasteur? Oui, eloko ngana sataka na ba pasteur na ebisaka batu et puis na lobaka ngo chaque temps que koyeba ke ba pasteur bazali batu lokola biso d'abord. Ndeti ngana zali, ndeti yo zali, ndeti bato nyonso bazali, ndenge zali ba pasteur bazali. Babotami na mama, babotami na papa, ndenge tozali. Et puis de deux, eloko ezoko sala pasi mingi, ba pasteur lelo bazoko sala biloko moko eza malamu te. Na kopesa exemple moko eza vraiment nécessaire ya makasi. Mama boti yo, abokoli yo, asali kotanga kelasi, aussi sa kelasi et puis lelo zi musala. Après pasteur wana ya yebisi yo ke mama na bazali ndoki. Ayebisi yo ke papa na yo wana oya bokola ki bazali ndoki. Et puis mes pasteurs, le même pasteur, azuya pa malaraja bazo pese makamba sala ka miracle. Yango loko moniki to ko kolinga yango te. Et puis le même pasteur o bazalaki na 2000, 2006, 2011. Ba komi sous na 2019 et puis ba komi kokota na kata pouvoir ou ezali ya kata présidence de la République ya Fachi o tozopesa mbote tozopesa pe longonia etakazali mwana mboka takazali moko congolais les vrais Kinois o esengeli ka sunga lelo ba Kinois o esengeli lelo ka sala makambo ya minene pour que ba Kinois lelo ba se retrouver na misala ba sala makambo ebele ba pasteur ba komi ko suko ko entourer bongo to ko sepela na makamba bongo ndenge nini et puis ba pasteur ngo bazo sela ka makambo na biso bi ba komi ko entourer pour ba pesa ka bango makambo o esengeli te ba sala et place esengeli ba tsa bato bazali approprié nde yango ezali pasi to ko take bango te ndenge nini eza ko attaquer te mezali ko loba vérité na yebisaka yo ndeko na ngai pe loko na koloba na yo yeba yango sire 100% ya ba pasteur ezana 99% ba pasteur basali la Nzambe te il y a qu'un seul pourcent de basali la Nzambe nde yango monique de ba buzoba ezokoleka kuluna ezoko continue passe ezoko continue puisque bato pesa confesse pa na bango foto lobela bango balongola makama mabe basana makama malamu ndeko na ngana takaka bango te mais na lobako ezali réalité nde yango wana vraiment mokena ko koloba nawo mala rajabu soki olobi ke ba pasteur bazolinga basaccaparer na pouvoir alelo bazaki na 2006 bazaki na 2011 na 2018 ba yepe bazokende balanda présent mais toyoka ki président de la République nanu to mona to lobango pe to voilé te to tchate to finike loko depuis président de la République à Kota asali sakara messe pour na ba pour azalaki chrétien bi au moment n'était président salisi messe pour azalaki chrétien yango ba pasteur bazo poussa na pembeni n'était pour nanu to mona te que non aye na mosquée moko boye et pas na bino ba musulman aya ko sambela na bino asalaki yango na ba chrétien étant que yango bazolinga ba préserver pouvoir ya bango ba Christo et ko sala ndenge wana te eloko liboso na koloba d'abord biso ba musulman tolingana inama muslim wa muslimati koraa tolingana nanu biso non ba musulman tolingana question tuneza question mutu ya makasi soki question yo tuni yango ezali vraiment eyambo ya munene biso ba musulman tolingana et puis de deux kokende kokota na kati ya messe ba chrétien to kosambela na kati ya catholique to na place sungulu pakala elobi te ke président kominde ya bango président azali ya ba tribu nyonso papa azali na 26 tribus tout président azali président de la République comment que président que na église ne Philadelphie OK yo ke loko nazo faire voir yo loko moza trop nécessaire yango moni ignorance ndeko nanga bozo kota nango ebele et puis ignorance wana yango zo sala lelo mboke avancé te pona nini soki le la kota ki na Philadelphie ça veut dire que comme nini nenga kota na Philadelphie as chrétien oui azali président ya ba chrétien ya ba musulman ya ba kimbangiste ya ba tout azali président de la République démocratique du Congo azali président na kati ya parti moko te kaka ya ba christianisme toni non nde yango mo bezo zala mon frère bolo bateke nenga kota ki kuna nde atikali kuna non président azali pona président batutu tout le peuple congolais aibi que président na yezali Félix Tshisekedi Tshilombo nde azali président actuel oazana makambo nyonso biso lelo soki tozuya tozomeka koloba mpona kofaire éveiller ba certains points makambo mosusu ekomaka te papa ba certains points makambo mosusu mpe bayebaka te même des conseillers baza tout à tourner sont complices ya makambo ya christianisme ozokoloba christianisme ekotambusa mboka non
Congo ezali pour le christianisme. Tozana combien de cultures de cacao. Tozana combien de religions ezali na kata Congo. Tokolobaka christianisme non. Ce que le christianisme, c'est que les bouddhistes bazate, c'est que biso ba islam tozate. Non, président zali kaka pona ba toté ba Philadelphie, ceux qui banane on ozolo ba non. Ba pasteur on a ko baza ba pasteur bazo sel la bokoko, bazo sel la patience, bazo sel la pe makama mabe, baza ko pli mabe. Et loko ezali motu ezali nini? Président de la République faut que azwa makamuna nyonso ame face à Nsabango nyonso les preuves ané to moni azo sangisa toutes les confessions mais loko eza pasi tozomona ka pona ba pasteur bazo linga baza la kaka toujours likolo bazo linga ba fait voir que ce sont té onde baza na kata makambo alors que bazo ya pa na biso tozo tangela bango badua tozo pesa bango makambo ya bokoko bazo zala nango nde to kondi ba bloko ndenge nini ndeko na ngai to kopesa bango makambo na ndenge nini to lekaki na 2006 to leki na 2011 lelo toza na 2020 tozo lekaka na même rond-point il y a des jeunes lelo bakomi bakuluna pona nini bakomi bakuluna c'est par rapport il y a difficulté misala ezate par exemple à côté qui est la priorité na les bosses à la kinine les emplois le peuple d'abord emploi qu'on crée emploi qu'on vende sanine état de droit et puis qu'on crée et loko kezala ke batu nyonso bazala na kata musala pe bazala bien ba futa enseignement ezala bien ezala gratuité enseignement biloko ntomona mezana batu belé bazo sunga été mon frère ba pasteur wana bazo sunga été ils sont là seulement pour bouffer l'argent ba ke de sala makam na bango mabe et puis baza très mauvais baza mabe makasi collé quand même il y a des réalités mon frère tu ne peux pas comprendre mon lelo er bozolo ba pasteur nga ezosala nga pasi na connaissance tozanango na ba réalité tozanango na makambo tozokomona sur le terrain na ndenge tozokita na kata ba descente makambo susu eza pasi mon frère ba pasteur baza bato ke fo balongwa nanu pembeni na ye fo balongwa pona nini ezali pona raison moko eza valable po bango te bato bakotambusa mboka coronavirus yango yeye basale loko nini état d'urgence sur état d'urgence. Basale logo nini. Mais ma pasteur bazo zala wana bino ba mala. Non, ma pasteur c'est que bazo zala wana puisque bango bazo ko la. Ba pasi formule nini. Soki to longo na ma kaka bango bazo coutumier bozo yo kana. Papa bango nde bato ba lobaka bil n'importe quoi ba pasi formule nini. Bozo yo kana. Siko yo bana. Bona ni na chef coutumier o ya zala lo malade wana. Ba gobenga biso tende biso na chef coutumier. Bokoma na soki na 4 parties to lobela na makamba chef coutumier. Omoni ozamu taba pasteur na ko regretter makasi bokomi oyo bato koto ba na ko regretter makasi so komi mutaba ba pasteur parce que ko ba chef coutumier c'est ko yokana na faire voir yonon to longola islam to ke na kata makambo etali coutume d'abord ba chef coutumier tozana alliance ezali moko na TC alliance nationale des autorités coutumiers ezali moko na kata alliance nationale des autorités coutumiers depuis là jusque là ils ont assemblé mon côté salama il y a des lettres il y a des histoires de salama qui mais bino bolo ba côté ba msupe ba zolo ba côté kuna mais ali sikoyo nini nini ba président de la république sikoyo nini président de la république pour qu'à comprendre ba tout bazo sunga président de la république était mon frère bazo sunga était ce sont des ignorances des pasteurs ne bazo ya amen amen nzamba ko sunga mais bango mo bazo sunga na bokoko eloko mona na pesa ngata na solo la mon frère soza mutaba pasteur okotika la mutaba pasteur mais ngana zo ngana faire expliquer opinion nyonso tout entier parce que ça monde entier bazo kolandanga ezelo eloko mo eza très nécessaire pourquoi le loko ngo eza boy pourquoi le ba chef coutumier bazo kotana kata makambo te ezali par rapport à quoi yo kana nonga bien d'abord ezali te que ba chef coutumier baza kokabwana non ce sont seulement que des pasteurs ozo komona wana bazo kotelema bazo lobake ki coutume ezali ki bondoki ezali mabe yango na Nathalie Sayo permettre ngana loba bango bazo mona ke ki bondoki d'abord toki tokei lelo na mariage coutumier pourquoi lelo mariage coutumier salamaka allons-y comprendre lelo seki coutume eza mabe pona nini mutu mwasi soki basoko bala ye faut aller kana na prédot ake na dot wana ko sala ezala coutumièrement pourquoi basoko ndima yango pourquoi ezo salama ezaki bondoki ezali ignorance
le président de la République faut appeler sa confiance na ba chef. Faut appeler sa confiance na bayo bazali na kata bokoko. Faut appeler sa confiance na bayo bazali na posa na ye puisque 2023 ezali. Et qu'on senga candidature nezala. Alongola ba pasteur bazali tout en tour na ye. Patika kokwar na bango puisque bazali bana na biso. Bazo ya kozoma campagne na biso. Tous les pasteurs wana, ils ont un pasteur moko d'assemblée la Nzambe normalement. Ils ont 99% de pasteurs. Il n'y a qu'un seul pourcent de pasteurs de l'assemblée la Nzambe. Tous les 99% sont dans l'assemblée la Nzambe. Bazo sel la bokoko, bazo sel la makambo ya isila, bazo sel la makambo kimal. Mais moi bandi mango ezate. Lelo bozolo bakei tozana bokabon, tozana bokabon ndenge nini. Nakata alliance d'autorité coutumier en ATC, ezana kata bokabonité. Toyebisaka président de la République et loko eza mutu esengela face à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale esengela qui peut ça na mapona nini. D'abord info goyeba. Il y a des chefs de groupement, il y a des chefs de chefferie, il y a des chefs au bazali na kata ba participation makambo nyonso. Il y a des représentativités au bazali ba yaka kosala makambo ya bango. Faut basala la biso et loko ba assemblée. Dans cette assemblée, on a un président national, un secrétaire comme défima, et puis un chef bénéficiaire, mais jusqu'à le toujours ce sont des pasteurs. Oh bazo kota na kata makamana bazo linga makamana zo sala maté mon frère lelo ko kopesa bango en plein ya ko faire voir que ba pasteur nde bazani non ils n'ont rien bongo makambo no so ba salaka ba utaka na ngo wapi eza pouvoir bongo bazo sala ba miracle bazo sala bazu wapi lelo yo to kuti na coronavirus ezali pe ezali zo continuer ba sala lelo ni formule ba pesi o monte ba on so ba vandi na kutuna ba coutumier pe na ba mala bo sali pe nini to lobaki totalisaki pe prévenir ki ba bazana kati ya suivi wana preuve année il y a des malas il y a des coutumes ngamoko nga nazana kati ya comité de suivi où est makamba coronavirus il y a eu des formules tolobaki balobi ke ba formule les sorcellerie mais c'est quoi coronavirus c'est ces maladies à Congo to benga na corona to expliquer na corona na ko faire expliquer ngo so na tangi na ba chiffre na bandino na ba alphabétisation comprendre de corona yo moko ko lemba puisque ça malade ya mindele ça malade na bisote ça malade bo kilti se batte prévenir yango molelo ba Congo ba ko fébrilité pour nani po ba kumu ba telemaki po to telemaki pe to lobi na bango ke corona wana eye ezali malade na bisote faut kozala na bodisa na yo osokoli nango na nzoto kozala na mungu na basenzi kozwa lemba otie yango na mayi osopelo bwaki malade ekokota te tolobaki yango bongo biso bo to vandi to zwi yango bato ebele tozana bango na kata ba famille na biso bazwi yango te mon frère moni lelo ba pasteur baza bato baza na ignorance baza bato bazo koyaba mona bango baza bato lelo bazo kotelisa makambo ekoki kozala bongo te liboso ya peuple nyonso eza pasi eza pe mawa président de la République atika kolanda bango apesa bakumu pouvoir na bango apesa bakumu e place na bango peta pouvoir abokoko nde kotambusa ye puisque yemoko papa na ye alobaki le peuple d'abord et puis papa na azali kumu nde mutuya to amuke na kokolo bano papa journaliste mala rajab to zolo belape mingi kaka ba pasteur lelo yo ndenge na retenaki ke bazaki na 2006 bazaki na 2011 ba na 2018 bazolanda kaka mais kotala boye étant que tolo belape ba pasteur pasteur oleki na télévision ke toliaka mbongo wana kuna tango mala rajab azomona makambo wana kande zoya kaka likolo likamba ba pasteur est-ce que yo soki ozalaki na problème au président de la République ayambaki bino fachi ayambi bino soki lelo yo olingo changer avis ya mutu muso ayesima il faut banda koloba n'importe quoi na télévision oui yango nazo faire voir bango ki même Bible lobby le peuple périt par manque de connaissances. Bible lobby ango bango moko ba Bible. Et puis monite ki mutu alia ki mbongo moko boye akomi ko yakolo bango ezaka toujours azoluka confiance azala nango. Moi pasteur wana ndeti pasteur wana zoluba biloko wana ngana za contre ye. Et puis hier biloko wana ce qui confinement sili batu bako pam et le côté prévenir
azwa facilité zela mon frère papa journaliste ils ont pesanga ikanda makasi ye pasteur wana abekana ko tonza stade après confinement télé maton sa stade sont des histoires au biso to pesa bango soki ba kondima boko côté soki ba confesser te ya solo et logoté na fait expliquer après confinement et logonine tous un non maladie à basser le logoté ba la que c'est le logoté aucun église était le mieux bando l'accès makambo wana po bokangaki baboyi pe basambela bato basambela nde bato ba ko sambela nde sala kanini motema mutunde ya église logoté papa na Rome kuna na Italie basambela kate bagangaki pona nini Coroné kota quitté. Papa moni en réalité et là comment on a sa peuple noir. Vous comprendre que pouvoir spiritualité pouvoir à bokoko. Et c'est loko ya kosala nango bajete. Botika kola na moba pasteur bazwa na baluyenge na bango. Tous les pasteurs bazo utiliser pouvoir à bokoko. Tous les pasteurs. Nazo ebiso kezana 99% ba pasteur. Ba utiliser. Mala raje bo banga rapete na rotuna oyo nazana problème na bango te. Oyo banga oyo baza o ba yaka pa na yo. Bazale belé. O ba respectera makambo. Nazaka na bango bien. On peut pas respecter la na ebisaki bango na 2020 pe na ko dénoncer bango. Bande dénoncer bango. Oui, na ko loba bazali belé. Mais na ina mtefona dénoncer na yeka pour na pasteur oyo Denis Lesi. Et puis nazo loba bango très clair mon frère. Et puis faut te placer oyo. Faut que loba bango c'est moi malara diable mystérieux. Nazo faire voir hier réalité. Yo zo sala makambo aboko, zo sala makambo lelo et puis ozo telema, ozo loba ke yo après makambo ça nini yo zen lo nini yo ko sala. So on demi pouvoir te. Papa nous a dit non nan. Et puis makambo nini ozo ko sala. Liboso ya ko telema, botika ba bloko. Bondi manan pouvoir et puis telema confesser pour na makambo malam. Après makambo na biso ke totango, j'ai même ma main coupée. Totelema na ye. Stade wana ya telemi sabandi minaye ngape na telemi sabandi mio pe bazalaka yanga kata secte total soka rotondisa c'est pratiquement impossible mon frère boye baki totika kosaka na pouvoir bokoko totika na kosaka na nzambe totika kosaka na pouvoir totika na kosaka na nzambe sont des histoires bazo kana nkoloba wana elokote po bazabana o bazo kotambola na kata makambo ba miracle bazo sala bazo kangwa ozo ba mbio ozo ba yazaka na ba mbio ke ba malaka ba ba biloko na nyose ko simba te parce que papa na ye kokobar o yazana makambo wana et puis nazo loba ba mbio ba biloko na nyose nini mbio ezana en terme nini et uti na kata monde na ve bimana na physique ezana na spiritualité sont des histoires exactes déjà na makambo faut bien comprendre na yango monde que le peuple périt par manque de connaissance ce ko ba déclaration nazo sala ngo par rapport nini ezaka ke non par rapport ya nini alingi kazonga na kati ya mondi na ye lelo église na etonda asala ke bandimi bazonga asala makambo ya biso tolobaki na ye puis ngai nazoloba na ye fois telema nano andima confesser confesser nini nini ozoloba kaka makambo ya confesser ayebe loko ko confesser pour jusque là na confesser te pour makambo no sozo luka sala wana na confesser te ou bien na confesser te na confesser te et puis na confesser te petit siko pe na confesser te et loko na solo bango ezali clair azonga à comprendre pouvoir wana ce qu'a confessé nda ko avantage toi ko facilité ko ça même makambo na sur le côté et c'est pas lui ba bloko asali ba miracle nyonso lelo banda ko dénoncer ba pasteur msuso moni bozo comprendre te bozo ba aveuglé bozo comprendre te pourquoi vous ignorez le pouvoir ancestral pourquoi vous comprenez makambo te eza pasi ndeko eza pasi j'ai même ma coupé total ay soka ton stade total ay le jour à ton stade ngana longue malara diable mystérieux na longo le prince coutumier na longo na kata pouvoir tout be kotika la kosala maté faut bien comprendre que bazo luka baza la susu na président de la république bazo luka baza la katina ye basala makambo le na 2006 2011 alors ces histoires nous ne les voulons plus tolingi yango te po bino ba coutumier boliaki te po bino pe ba mala ezali makambo kuta boliate yango na pe bolingi ke na mabele tozana bien tozana makambo ebele eza kutu kolanda te président de la république oyebi ke facha yambaki biso. Pour ton information, peut-être que tu as un non, il y a un biso.
aloba ko esengela ki aloba to lobela ki pe esengela ki esalama mais ce sont des pasteurs bazo ko leka ko sala ba bloc wana pona ko tromper le peuple de Dieu ne sont pas des vrais pasteurs sont des pasteurs bazana makambo pa na biso et puis tozo ko dénoncer bango tozo loba bango a bientôt bozo mona mama wa ndenge ko deka mon frère omoni ils a passé le peuple périt par manque de connaissances et puis tout ça la biso passé les loko lobake tozo luka peut-être qui jalousie to qui nini non ils a loko que vous comprendre que c'est moi mal à Rajab le mystérieux er nazo telema nazo loba makambo yo nazo loba par rapport à la réalité pour na ko faire réveiller bino pe ko talisa bino les vraies valeurs ya pouvoir ancestral papa journaliste ya moké nazalaki na ngoloba yango wana papa ya moké ozalaki na ngoloba tozo kende tokosisa te soki totuni makambo ya misala na yo te tolobela kaka likambo ya ba pasteur wana lelo yo mboka na biso ils ont traversé tout le monde entier, ils ont traversé moi, Makambo, tout Kanakité. Est-ce que Bino ba chef coutumier, malgré yo l'ingara pasteur de Bino ba chef coutumier na ki na wana, Bino ba chef coutumier, le pasteur na oyo ozalaka étant que moko ya ba musulman ya connaisseur pe ya ba musulman bo vanda pe bo loba ndenge nini na côté na biso malgré bino bozwa ki formule na ndenge na bino ba chef coutumier na ndenge na bino ba mala bo sangana pe na ba passer ata 1% loba ki que ba sambela ka nzambe bo trouver pe moi solution te pe bo loba peut-être pour lelo to ki sou ba 15 jours et baksami est-ce que population congolaise ko vivre na ndengo yo tozo vivre lelo et là quoi liboso mona koloba d'abord un ba musulman nyonso monde bazo kolanda ngai d'abord un ba musulman to lingana inna ma muslimati qoraa foto lingana na d'abord nisuna na islam ezana ba dirigeant na biso na islam balinganité guerre yango wana bozana ngo guerre ezali ko kote loko wana penga nazo telemelango mon frère na kosala no émission sur makambo oui na ko telemelango to ko pesa ngata que islam na ko telemelango et puis deuxième point il y a ba chef coutumier na ibisi yo que étant que prince étant que moko descendance akata pouvoir biso tozwa kitan ya kotalisa makambo oyo tolobaki yango ya mboki makambo ya tolakaki tolobaki bandimaki te balobaki qui sont des faux prophéties, sont des fausses histoires. Mais en réalité, bah personne qui biso raison. Voilà ba faux prophétie. Ah, voilà. Oh boy. Deuxième point, et quoi arriver, t'es kokutana na makambo o Italie makamba ba pasteur. Les pasteurs sont là seulement pour avoir de l'argent. Baluka balipa na bango, basala makam na bango bazoko sala. Mais en réalité, bah c'est l'autre côté. Biloko nino biso to salité. Les longa na pesa ki formule na lobaki yango. Kozwa bodisa. Kota yango na mai. Kosokola nango. Kozwa mungu basenzi. Kolia yango ndambo ya kobima nango et puis kozwa nini lemba lemba kotsa na mai kosokola kopanza liboso lupango. Prévenez lelo. Malade wane koti ata na famille na nga moko te. Atana bana moko te ngana zo ko encadrer. Et puis ba chef coutumier ba wele la ka eloko te. Nakata pouvoir ancestral to la ka te ezali nde ba pasteur. Bango makambu tout oya bango ezali ka toujours buzoba. Soki ba ye bango balingi bazala toujours liboso. Mais koza liboso papa na yo nde azali. 1% le baki on a fallu pe bomona na bango po lobi na 99% ba ça la ranza meta 1% ne fallait beaucoup. Oui, 1% na siko bango moko ne ba olanda émission. Ba kozwa numéro nanga ba koyeba keto kutana na bango 1% na bazali pe baza vrai baza bato te ki babomaka batu te ba passer babomaka batu bazali ba passer ezali koluka guerre te ezali réalité ezali makamba koluka guerre yo na kokosisa te justice ezali oui justice ezali mais ba réalité tozo koloba ezali makambo oyo ezali réalité eza makamba ko témoigner to ko témoigner te eza yango te ko témoigner eza eloko nini Manan ba ebite ke na kati nga ndenge nazolo baba pasteur nini ba ebite nazana combien de pasteurs nga na simba combien de pasteurs mala raja bitolo ba peli kambo ya koloba ko boma balobi pe bino pe ba mala ba chef coutumier soko mutasakani na yo tato nengo sala ka kimala na yo mutu moko yaki pa na yo soka pe sio mambongo ebele boye netika ko limwa na epe mala yo zolo ba pasteur tolo bela pe makambo mo ba par rapport à la réalité on ngo tolo bezana batu mususu bo moni bozoko ya mbaka lelo bazokoma ba mala lelo bazokoma banini eza pasi yango moninga ba biloko wana na loba ngo tozo tambola na makambo pona uluka so e balipa te
biso tozana posa kosala makambo esengeli kosalama. Mon frère, moni na kati ya monde spiritualité, il y a des principes, il y a des lois, il y a des makambo mususu ke mutu esengeli atambola na yango. Ngai na bomaka te mutu aluki ka ya kuluka koboma te. Ceux mutu ya luka boma na olaxe orientation ko sengeli koboma. Mais tozo sala makambo ebele sont des histoires o bato ebele bozo ko yambaka lelo, chaîne intel boy yambi boy, chaîne intel yambi boy. Après baton pe bazoya bazo ko comprendre de les vraies valeurs à Malarajab. C'est ça ce qui est bizarre. Hein mon frère, tozawana muto yaki kozoka makambo na yo, soko sel makambo normal. Obela liboma ndeni. Jamais. Obela libo matin. Et ça pratiquement impossible pour Obela liboma. Oyaki na likamuna oboy. Faut pas peso pe, faut kutana na malo wa yebi makambo zoluka. Il y a des mal mususu bazana ba numéro, ayena 3 7 8 numéro 10 numéro, mais ça malate. 3 7 8 10 numéro. 10 numéro. Mais azana makambo ta kosala parce que wana c'est un pratique, ça connaissance papa. Biso de uti wapi. Et ça histoire c'est de l'autre ndo zonga ke na ba look man peut-être le ba blog surtout ko lo baté les autres ont mérité makambo tozo mérita kata connaissance tozo nango c'est normal mon frère moni yango na ko yebisa peuple nyonso ya Afrique ya monde entier erozo lukamala lukanga mala Rajab même si okozala na ngate même so salabo je suis là seulement pour ça. Et puis bateau pe bazana posa baka nazana baka belé on a traité maladie terrible belé naza wana me placé pour na koyeba ndeni na koko sunga bino Malarajab eza lelo deuxième fois to kokota na makambo lingo expliquer bato nyonso na kotuna ngo vraiment Malarajab lelo yo bato belé ba komi koloba mystique eza spectacle différence au lingo donc est-ce que ndenge Malarajab azabo ndenge na osana émission fois ça la kaka spectacle mo pour amono koza danger non yangote spectacle différence de la guérison. Spectacle za spectacle. Oh mutuna yo ano yambaka soka yena to mona te ba msusu wana to mona bimise loko. Yango wana me bango balekinga le lokotin. Na sala kutu makambo bele ya somo koleka kutu ba bloko wana spectacle ezali spectacle. Mais biso to zena art de guérison, art de solution. Mutaza na problème moi si na ba bengana kiye moi ça bengani a baissé 50 mètres a aux solution ndenge ni mon frère soko kina spectacle ba peso $500 $1000 aussi le leo c'est le pese solution te yango moninga batu musu baloba ko mala za ka cherté parce que na yebi loko nazo sala pour yo faut solution pour lobby o loba te kilika mama les aboy et puis de deuxième point mon frère faut que yeba loko c'est très nécessaire. Nous moni ba traitant spirituel ba marabout ba mala ba nani ba bimi belé bazoleka basola ba spectacle zeke pe zongeli susu et puis bebeloka ba zeke nyoso wana batavodu pe tozoyo kamala et puis makamona tout oyebi puisque ngana kata secte na ngana za englober na biloko wana nazana ba vodiste nazana ba maikare nazana ba to belé na kata secte eloko na ko faire voir bino bato to bazaka na posa ya makambo wana mwasi mobali problème moko ozana ngo faiblesse sexuelle ozana problème moko quelconque sorcellerie ozana poso zo document na yo ozana posa problème moko etali que mysticisme ya portefeuille ya kozambongo puisque portefeuille na ebisa bino c'est un esprit ezate que mtapession des oies god sala beauté c'est un esprit wana fa kota na kati wana et puis faut asala miracle et bolia batute senga makila te ezali na makambo ya makila ezape na makambo ya makila te batu donso ba consulter ngana plus 243 81 000 92 60 plus 243 81 000 92 60 plus 243 97 47 58 644 ezali le numéro o batu bako considérer plus 243 97 47 58 644 ezali numéro déjà na pesi OK batu so bako considérer papa na ngamoni loko na ko faire expliquer yo zanini mutu nyonso azwa kolela kana kata internet aza danger mais en réalité ayebite source ne utaki wapi connaissance ne ezana wapi azaki initié wapi. Si on a un numéro, il y a un numéro, c'est normal aussi un numéro. Bateau peut pas mais bateau tout bazalaka pour na Malarajab. Vous avez toujours na kata contact nanga. Vous avez toujours pembeni nanga. Vous avez toujours na l'écoute ya makambo no sengene salam. Na sala ka musana na Pototin. Na sala musana na Kinshasa. Na sala musana na Luanda, na sala musana na Afrique du Sud, na sala musana na Brazzaville, na sala musana na Okende. Batini nga billet ba déplacer nga ba sen makamnanga nyoso na déplacer na kesa musala na kena makamnanga
na sali pe musala na pesi sorte na bimpe na mboka wana na zongi. Alors tous ça différent. Moni le loba mala ba comme belé bazolo ba n'importe quoi n'importe comment. Yango toujours se comprendre te. Yango pe le lomoni que pouvoir eza sous na gaz na ngote sengele salama. Na muta ko za la mystérieux ta comme mystérieux. Ba leki ba yaya soki banani botala c'est mal à Rajab. Lelo ne nazo faire voir bino réalité à pouvoir. Papa soki mutuna mususu akotuna ngezali kokotuna nga. Mal à Rajab eloko nini tozo kishite déjà eloko nini o mal à Rajab asala kate to akokaka te na musala nae. Ah ya solo zali question moko vraiment ya malamu. Eloko mal à Rajab akokaka te zali kola musamutu. Pour que na la musamutu na kokola musamutu te. Muto déjà akufi na kokola musete. Na kola musamutu oyo akufi na kata spiritualité. Oyo akufi na kata pouvoir nekena ntemodi monekete na kola musa. Mais le reste ya bakawe etikali naza mieux placé na yango. Ya kopesa ba bag ya ba pasteur na koloba susu biloko wana te bino mo boyebi naza na ba bag ndeti bag oyo. Okoluka yango okotala yango. Tala yango no pena bien. Et puis zo yango vraiment trop bien. Nazomona ngo eza lokola na eza na lisu ko expliquer biso ngo eza nini ezali baga ya makambo ebele oyo kako eza na makambo esala makambo ba pasteur bazokwisa batu bazona na miracle makambo ebele na koko détaillé peut-être na télévision te. Tous les pasteurs, tous les prophètes, ngana yini binote, na yina rabino pété, naza me placé, il y a monde entier, bon monanga, tous en a facilité. Moi si mobala kimi, mobali moi si azana posana yo, ke otika kiye, kazongela yo, naza me placé, mobali ba pesi 50 mètres, naza me placé, bakaba musala, makaba faiblesse sexuelle, makaba maladie moko incurable, o mutazo kokate, mwana lo bagate. Pour ça mwana musuba comme ça kizengi, mais kizengi na comme ça mystiquement. Tolongo la kaka esprit wana po mwana zonga eza na mwana mususu azokoka kosumba te mwana mususu azokoka kolia te mwana mususu azokoka koloba te mwana mususu mayele eza te na kata mutu nazali mieux placé pour na makambo wana et puis makambo etali ba guérison ezali mystique il y a toutes sortes il y a toutes formes nazawana et puis na makambo etali bino makambo bolingi mbongo ya kopesa bino ba esprit na esaka bino que souvent portefeuille bino bolobaka portefeuille ezali des sortes. Nous avons un portefeuille pour un sacrifice, un portefeuille sans sacrifice. Portefeuille ezali nini, ezali terme mindele bazoko utiliser, mais c'est un esprit. Faut en contact esprit, faut que vous en contact wana, faut en muto azali initié, bien précis. Ya ko pesa orientation esprit wana, oya bana ko kine ko yibela mbongo comme esprit transporteur na yo. Esprit wana yaka na délai, ayaka na temps. À cause de pendant un mois, à cause de pendant 6 mois, à cause de pendant une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis à zongi. Et puis, ça n'a pas esprit, nous sommes à Sadi Kaka 2 jours, 3 jours, à Sadi sacrifice, à Pestion Bon, à millions, au René, au Bandiko Bomapé Bateau, Yamakila. Tous allez mieux placer dans ma cambona pour nous orienter bateau. Monde de Nyon, c'est beau comprendre que le pouvoir ancestral, les alliés, Nakata Moutouya. Bonekisa kayangote botika kolanda ba pasteur et puis ba pasteur no so bazo tele mangai mala Rajab naza na defie bango bameka no kotonza stade so ba stade ngape na ko tele masusu na stade total non pouvoir na ngana bango ekozala ndenge nini bango bata stade ngape na stade total batu nini ba ko tele ma puisque total makambo ebele peut tozo continuer ko sala yango mon frère ezale sengo mingi oyibaka pe ba nini koko yamba mission eza malamu na landi pe chaîne na yo esalinga sengo mingi nomoni ozali mala Rajab le mystérieux dans l'équilelo ceux qui makamsu so koloba nanga koko zala talisa ngai poketo za na facilité à côté de son opinion monde entier ne se pose na malamu toujours cité déjà dernière question ngai mala Rajab expliquer batu kodia na misala na bino ezala kanini to kaka kodia dernière question nanga et puis on remercier on rappeler sous numéro na yo OK na sepeli eza question moko mutuya makaso tuninga yi batwaye baraka kodia oui kodia ezali nanu nini kodia ezali eloko oye utaka na kati ya famille. D'abord ezana ba famille mususu bazana kodia, ezana famille mususu pe bazana kodia te. Famille nyoso ezana kata ba kodia te, mais ezana ba terme différent ou ba bengela on par rapport à ba famille. Kodia ezali pouvoir moko oyo ko uta na bokoko o batikela kamutu poza na facilité na yango. Ezali lokola pungu oyo batikela ngai
nde le no benga code eza peut-être na ba Congo ngai kota bandudu na biso no benga onde tipungu na kata code ya wana ezalaka nini code ezali eloko oyo mutu azokolaka na baposa oyo aza nango po ekokisama bato belelo babenga kindoki meza kindoki te zali na kata descendance soki batiki eloko code ya wana ça veut dire bapesi yo charge ya famille soki bapesi yo nganzi donc ozali ndeki mfumwa nganzi ndeki zimankanda dek zimankanda dek muto ozokotala na kata ya kokengela famille nde bazwi bapesi yo na kata code mais na code wana eza na ba principe soko kozwanga na kotaliso ba principe ya code tokozwa émission tokozwa oui soko kozwanga na kotaliso tous les principes ya code puisque tant eza mwa muke mwena meka ko décortiquer na yango eza te mais code eza mabete code ezali bien mabe nango ezalaka soki yo bapesi yo code ya respecter principe na role bapesaki yo mpona code ya posalela yango malamu soki yo bungi na yango nde yango ezalaka mabe numero na ngai oyo mutu nyonso akoconsulte nga peut-être akoluka kozwa badetail basuggestion bacritique na koloba makambo nyonso ya bapaster ndenge bolinga na bino bapaster bokomprenaka na bino pouvoir bokoko te bobenga nga naza bien placé na plus 243 81 0 00 90 60 plus 243 81 000 90 60 plus 243 97 47 58 644 plus 243 97 47 58 644 c'est bien mon Malarajabou ba représentant na nyonso na bwaki binote na négligé bino pété toza toujours na kata makambo nyonso avec coronavirus toza nango boyebi toza na kata contact makambo nyonso zozonga bayebozo zelanga na kata France bolemba te nazoya déjà d'ici là nazoya ndenge ba vol déjà kobima donc nazozala wana na kata France bana nanga nyonso ba mama ba papa o nyonso bozo sala bosali déjà loko ya kozelanga na kata France bozelanga nazoya pona makambo nyonso sengeli esala mapona bino. Et puis Canada, nazawa na lela maka, nazawa na nazoya déjà. Si on a comme na France, nabi ki na kosala makambo nyonso esengeli na sala. Et puis nazoya bo motokaka boete nazoya na makambo. Pona ebi ki bolobaki bozo zelanga total non makambo na nyonso soki ozala nini. Non ba ino na pesi solution c'est bon. Ba ino se peut bazo continuer kozana kata maison ya Malarajab. Bolembate botika bilanda landa, botika biyoka yoka, botika kokende na ba gauche et droite. Bozala toujours na position na bino libosa Malarajab nde bo mol mamno yangwana. Moi remerciement na yo soki kozala. Remerciement na nga makasi kozala vraiment na Colochen Lookman et vraiment esengo makasi. Esengo makasi vraiment na kata chaîne et puis na yo moko papa journaliste na maman na biso Hermine Mafuta na sepeli na papa journaliste oya biso Joanne Miaka eselinga esengo lelo na chaîne oyo koleka ngo susu pour la deuxième fois et puis zana ba question moko bien na sentir que boza porter boza contre te bozo le belo ezali actualité chaîne vraiment bato botangoka c'est Malarajab dena lekina kata chaîne soki bonbola nanga trop boyeba ba actualité nanga makam nanga nyonso eza parti chaîne oyo nde bokoyeba vraiment makam nanga nyonso et puis bana nanga tout ya France Belgique Europe mobimba donc en globalité na pesi binombote ba nyonso bozozela nanga na kata France botelemisa toujours makam nyonso ndenge bozosala bosala ba organisation toujours bozosala nazoa na kata France et kozala vraiment malamu mwana tanga bino bakombo eza te pona kotanga moko misatu mine bakolemba bakoyeba kenini te plus 243 81 000 90 60 nde natiki bino na kimia na aussi sanga na aussi ça mais logo tu ezana simeza Malarajab ça y est donc Malarajab le mystérieux donc on a aussi ça Théo ça qui n'a remercié bah Yanga vraiment Yakati mon cordon mon deux jeux mon papa Lukman Moudingumba mon vieux Babimboli agence Badem au version de la race to zubilo nayo to comme ça n'apporte ndako ya conseil qui bad ya général ya conseil qui bad vieux to sala encore ndenge ndenge to lobaki mon vieux papi coach Ravel Boyenga Masananga Trésor Boulankai Eric Biki Rouge na Saint-Étienne Jobo Kebokata
contrôler bango Kaluji Konde petit frère à moto Y243 né to yebisaki bino que Malara Diabou émission musu to salango na Y243 aza mona mboka aza couturier grand couturier aza non loin kaka na bandala wa lokozo ke cinquantenaire le deuxième émission to sala vraiment na plateau na Y243 wana vraiment akoki pe ko sala pe comme bière na yo na sepeli na PCP bambote il y a Bob Niwa Nzamba Bilamba na pompage wana bo s'abonner la Sochi Hermine Mafuta la Sochi il y a Palin donc Joël Miaka Eli Sampu Tozalaka Ande Tozalaka vraiment Moussala Kokende mon boss Bridel Matutu na États-Unis Tozalaka ka Congo Défi Pezoya Masole Gozala Carré pour s'abonner na Info Plus Gozala jamais de si bye Olingi Otala émission Yakambangu Info Plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezalekao Info Plus tala pe mona Info Plus et qu'on puisse se partager Olingi Otala émission Yakambangu Info Plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezalekao Info Plus tala pe mona Info Plus Olingi Otala émission Yakambangu Info Plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezalekao Info Plus tala pe mona Info Plus